Godard Motemona azali ministre provincial et intérieur akendaki kotala esika wapi accident esalamaki lundi na Matadi Kibala ezalaki ndenge nini David Nsala pona reportage. Accident esalamaki na Matadi Kibala et sali présence ya yemoko ministre provincial ya population intérieure Godard Motemona kita sur terrain kuna tango akomi kuna ke kotala makambo nyonso ndenge lekaki akutani na bukumese ya Monga Fula Olivier Saya basololi na population to bakufi abosepeli bana liboso bakufi olobaki nayambaki ba délégation na bino mbala na mbala olobi bozolanda olobi dans un premier temps ok na mitendi po biso to solution to bongisa bino bakonzi na bino pour c'est témoin basanté te boni résultat to aussi ça makambo boyeba ke wenze oyo ekufi libela e na kozula bino solution bolandi ya solo ministre Godard ayebisi na population nyonso ya Matadi Kibala ke wenze il faut elongwe place wana wenze bakotinda ngo esika mususu pona ko éviter ba accident ezali kosala makuna pe asengi na ba mama batikala na Matadi Kibala basala mwa délégation bongo bakuta na bureau basolo la pona bazwa ba disposition kitoko mais en attendant wenze wana kozala lisusu te pona ko éviter ba accident ya solo